Satan aza mutu lokola biso te azalaki pe forme moko na bademo na ye te mais azalaki nyoka moko munene mulaya watikuna mais nyoka wana nano namona nyoka ya bongo te na se na ye mobimba aza nyoka mais mutu na ye eza ya biso bato mais likolo ya mutu aza na maseke mibale mpe kati ya maseke moto ezopela mpona moto wana nde na monde ya ténèbre baange balobi na nga nyoka wana na monde ya ténèbre babengaka ye na kombo ya capitaine flamme. Capitaine flamme ye nde organisateur ya bademo nyonso babundisaka biso a cause ya kosalela nzambe. nde balobi benjamin yaka sika tobema yo okende komona esika tata na bango oyo apesaka baokiltiste nyonso pouvoir place azalaka nakende kokuta mokonzi ya deuxième monde aza na makolo te aza na maboko te kaka mutuna batie ye likolo ya mesa somo balobi soki bazobenga ye docteur parce que ye nde fournisseur ya bakisi nyonso ya bokoko omoni bakisi nyonso ya bokoko yanga ye eza ya koboma te yanga kaka balakisanga balotisanga na ndoto kisi nyonso ya bokoko moto abimisaka yango promotion eza ye nde apesi bato na ye nazoloba lokola ye nde promoteur ya bakisi ya bokoko ye nde bapesa ye sika kombo ya docteur mpo ye nde maître ya bakisi nyonso ya bokoko. aza mwana moto te mpo akosa ngai abongwani mpe te mpo awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi tolingi toyoka témoignage mpona likambo ya bamonde satanique nake kotumola monde ya ténèbre mpo ndenge ozoyoka yango awa bademo bazokoma desi bandoki bazokoma desi baokiltiste bazokoma desi mpo makambo basalaka parfois na kobatama mais nzambe azosalela yo ngolu oyeba yango epesi baange ke avant ya bino kozongisa ye kokende kolakisa ye makambo namonaki baange mine bazwinga bazongisinga na ndako tolekaki baporte misato na ntango bayaki kofongola porte ya liboso namona mbala moko baange nyonso baye kotianga na katikati na bango nga natuni bango nini balobi totio na katikati pamba te makambo ozokende komona eza ya kobangisa ngai nayebaki yango te me bango nde bayebaki me ntango topusani liboso balobi tozokende kolakisa yo makambo ya moto atungisaka mokili mpe konyokola bana na nzambe nde nga nayaki koloyeba ke bazomema nga nde kokende koyeba makambo ya satana nalobaki lobi ke nakanisaki ke ntango bazoloba bazokende kolakisa nga satana na makanisi na nga nakanisaki tokokutaka ye afandi mpe babandi koyebisa nga makambo na ye ndenge azalaka nzoka satana aza na barealité na ye aza mpe na baplanification na ye tokutaki ye mbala moko te me tobandaki nde kokuta baagent na ye na bamonde na ye na ntango tozalaki kokende kokoma esika moko balobi na nga tala liboso ozomona nini natali boye namoni bambinga ya bato batelemi na mabende na maboko na bango bakangi nzela nyonso tozalaki kokende nga nalobi me bato tosali bango nini mpo bazela biso na bitumba baange baseki balobi na nga benjamin bato omoni bakangi nzela wana ata motu moko ya mokili aza te bazwika lolenge ya bomoto ya mokili mpo bakosa yo benjamin me baza bademo bango nyonso ndenge omoni wana nzoka bademo mpe baza baesprit oyo bakozwa forme nyonso bango basepeli balati yango na minite ya kotanga mpo baseduire yo
balobi nanga batati ka lolenga bomoto ya mokili mpo bakosa yo benjamin me baza badémon et place omoni bakangi jela wana de première barrière satanique avant tokende kokuta 7 monde satana asala nano 2 barrières et balobi nanga barrière wana nde barrière na ye ya liboso nde mbala moko babandi koexplike nga pourquoi satana asalaki 2 barrières balobi nanga benjamin satana ayaki komona mokili etondi na baeglise mokili etondi na bana na nzambe e bana na nzambe to bamangomba mbutu lokola moi kozalaka na musala mosusu te kobele kobebisa misala ya satana kobebisa makambo ye azolinga esalema alors bapriere okosalaka na baeglise mpe na bamapango na bino ederangeaka bango mpe ezangisaka bango kimia yango ayaki komona na conseil na ye ya bademon ke soki totiki kani porte na nzela ezalaka polele moyen ya biso misala efonctionne na mokili ekozalaka difficile po biso mpe ya biso misala es'impose toluka manière pour que priere na bango wana ekomelaka biso awa te nde ayaki koresone kosala barrière balobi première barrière wana mission na yango eza kokanga priere nyonso oyo yo okoki kosala awa ezala na butu ezala na moi e condition bapesaka bademo ya barrière wana fo bien ye demo andima kokufa me kasi prière na yo eleka ye te fo bien andimata kokweya fa combien mais andima te prière eleka ye e force na bango eza mabende oyo apesa bango eza mabende lokolo ya biso te mais ya bango eza na force moko diabolique e balobi na nani mission ya barrière wana ezaka kozelaka kuna nde yo obwakelaka bango baprière balobi na nani soki na barrière wana baremarke ke yo olingaka makambo na nzambe mingi mpe olingaka komipesa na bavi de prière bakosukelaka kotala yo na barrière kuna te parce que bayebi soki bango basukeli wana yo un jour okolonga bango ebongisika bango baavance yo batindela yo délégation ya bademo ya barrière wana baya kolanda yo tina ndako na yo tina église ti place nyonso osalaka baprière etango barrière wana ekotindela yo délégation na bango eyaka maboko pamba te délégation na bango eyaka toujours na baesprit misato oyo bayaka nango mpona koséduire yo eloko ya liboso baange balobi nanga satana adotaka bango nano molimo ya pongi mpona nini satana ayebi bien ke na bamoi bana na nzambe mingi basokipaka na makambo ya misala kotambola me ntan ebele ya bapriere ezalaka bapokwa kubie na butu elokola mingi tosambelaka na babutu yango bayaka na molimo ya pongi pamba te ngonga nyonso yo olingi osala bapriere ya atake polonga bango pongi moko eye na yo oyo nano ozwa te e yango parfois ezwaka bato mingi meme na kati ya ndako atozalaki kokanela ke lelo na kosala nano priere okobandaka masono na mbeto tindenge kolekana na pongi okokomprendre te e soki osali violence omeka kosala priere soki osalaka 30 minutes me mokolo wana okosukela na 5 minutes kilo moko neti bato boli yo anesthésie e soki molimo wana esi ekoteli yo bien yango eyaka ti meme na moi koya kolongisa bandimi ekokotisa bandimi kati na pongi e yango kokamwaka te meme na bakiti ya moi okoremarke mutu mpe afandi na kiti ya plastique misiki ezobeta me ye alali na kiti e yo ekolekela yo bandi kokanisa o alemaki na mosala nzoka bademo mission na bango eza nini lala pongi me otika bango basala misala na bango e soki bazaki koya na puissance ya pongi eloko na bango mibale bayaka na yango eza molimo ya freinage na kale bakotala nani oyo aza pembeni na yo soki bamoni yo mama nde omipesaka mingi na bapriere bakozwa molimo wana batie na mobali na yo soki bamoni mpe mobali mpe amipesaka mingi bazwako batie na mwasi soki bamoni bino nyonso boza makasi bakotala bana boboti ubie bato bofandaka na bango pembeni bavoisin ubie bato bofandi na bango lupango moko mosala ya esprit na bango wana eza nini ngonga nyonso yo olingi osala priere moto wana swate atutisa yo libaku swate atinda yo etina moko somono swate asalaka eloko oyo yo okosepela na ngo te apeke olongwa na eta wana ya kosekonsantre mpo na priere e yango parfois bokomprenaka te eza na mikolo mosusu obongamaka mpo ya eglise okosituka motu mosusu akomi kobilisela yo maloba moko ya mabe neti akandelaka yo e soki yo oyebi monde ya ténèbre derrière motu wana te yo okomona nde motu wana motema ebebi nalinga kutu wana belanga bongo te moyen lisu nakenda te eglise eza te nzoka ezalaka mission na bango yango wana
ke soki ndenge wana te bakotala soki mobali ne basi balati ye mobali abandaka kookipe yo mpe kotinda yo kaka koka ya yo kokende bapriere na yo e yango parfois bato ebele bakomprenaka te okofanda journée mobima moto azokipe yo te ngonga kaka ozoloba o papa nazokende nano église boye nde ngonga mpe yo azoloba avokende no baéglise na bino wana tiela nano nga mai salelanga boye okomona na yo moko na courage ya kokende église yango esili ezalaka marke na bango mpona kosilisa priere amabende o bayaka na yango mingi na mission mibale ya liboso komema deku ya vie de prière na motema ya chrétien po oyo na losambo koleka biloko nyonso e yango bato mingi soki mabende wana esi eyeli ye omoni bakomba biso tolobaka mikolo naza na komba wana dekesi eleki na bisika ebele balembisi tener na yango oyo satana azalaki kotinda omoni satana parfois akoloba na bademon lelo mama wana obuka ye makolo na accident mais parfois baange oyo ya kobatela bakoloba non nzambe aza nano na ye kosa akobuka na makolo te bakosala effort transport wana omata te tika baange balekisi kobuka na makolo wana otutana na balabala ya veni na yo bato mingi ntango totutanaka po otutilokisa kolo toyinaka place wana po bandi kokanisa ke mokolo yango eza ya mabaku yo omoni ko otutani parfois na kati ya molimo ezalaki ke mokolo wana makolo wana ezala nini ebukana seke bakombo ekomelaka biso eza moke eza ndenge baange bayebi ke oyo ekokweyisa mpe mwana na nzambe noki te ala yesu ayeme oyo makasi biso moko tolobi te me baange gardien balobi nini nsima ya bango baange bademo mibale mpe baya outa monde atenere bademo wana babundaka na baange te bazwaka mpe eloko ya mondimi te mission ya bademo wana eza kolandela chrétien bayeba soko kosala péché bandeko zoka ndenge tozalaka awa avant même na église bayeba ke kingandi asalaki masumu avant même ata bato bamona yo na kati ya masumu yango monde ya ténèbre eyebaka bachrétien ya vrai na baoyo ya faux ata ndenge tofandaka na baaveni meme bandoki kaka oyo bandoki tofandaka na bango na baokiltiste soki atali kaka yo boya koyebake oyo azokende ne kolekisa monga pamba ou bien oyo aza na ye ya nzambe ya so bayebaka biso e yango bomoni bayaka kosakana na mapango mosusu me lupango mosusu bato ya molili basakanaka te mpo bazotalaka oyo aza ya nzambe e bayebaka yango moye na bademo wana ya suivi na ya koklore ngongo ozosalaka masumu moko atikali azotala yo me mosusu akozonga mbango abandi kopiblie yo monde na bango kolobake moto oyo anyokolaka biso na bapriere na ngonga oyo azosala masumu moto oyo akolinga kokende kobeta ye kende kobeta ye e yango parfois bomonaka makambo mosusu ekomelaka bachrétien brusquement ekobananda koderange bana na nzambe pourkui nzambe apermettre likambo oyo ekomela mwana na ezoki eza faute ya nzambe te ya yo moko ofongoleli bango couloir kotango tosumukaka nzambe aretiraka ka baange gardien otikali yo moko etango otikali yo moko oza ata na minute mitano te devant demo yo moko na makasi ya yo moko e yango nazoloba na yo kotambola na kobanga nzambe eza arme monene na bokonzi nyonso ya molili ekosilaka barriere wana mbala moko balobi na nga tala liboso natala boye namonaki mboka balobi kuna place ozomona nde première monde satanique nayokaki motema ebandi kobanga koyokaki nde première monde satanique me balobi nanga benjamin première monde satanique wana na mokili obino bofandi kuna nzela ya kokende na yango eza na bibale na mai omoni bamai oyo mai nyonso eza kanale ya monde ya ténèbre e yango kokamwaka te parfois basataniste bakendaka mingi na bamoro ya bamai eza teke mpo bakende kokanga ngolo to kokanga mbisi me eza po ete eza nzela na bango ya kokende na première monde satanique me ntango toyaki kokota na première monde bandeko banda première monde wana ti suka na yango ezalaki rempli na bademo me bademo nyonso tokutaki na monde wana bango nyonso baza forme ya basoda kaka ndenge tomonaka basoda ya moyo mutu na munduki mutu na mbeli forme nini ya munduki nga namona te nga nazokanisaka baza basoda neti bapolisier na biso ya mokili me baange balobi nanga benjamin baoyo nyonso ozomona awa nde armema ya satan nde basoda ya satan e satan na espoir na ye mingi ezalaka nde na monde oyo balobi nanga eloka liboso balobi nini bitumba nyonso kolobaka kuna na mokili ke mikolo naza na komba mikolo oyo naza na komba bitumba nyonso wana eutaka nde na monde oyo me eloko bayaki kosuligne balobi kokompare te basoda ya monde ya ténèbre na baoyo ya bino ya kuna na mokili baoyo ya bino ya kuna na mokili
minduki na bango eza mpona kozokisa bafota kotangisa makila me minduki nyonso ozomona awa satana asala yango liyeke mpona kokweyisa mondimi kati na masumu mpe kozongisa kondima na ye nsima bandeko satana aza na bastratégie aza mpe na baarme ya ndenge na ndenge mpo azongisa kondima na yo nsima mpe mpo akweyisa yo na peshe e balobi na nga nini monde wana apesa bango bamisala musala na bango ya liboso abanano ya bango kozongisa babimishima na kokwesa bango kati na peshe musala na bango ya liboso eza nano koresanse baeglize nyonso oyo balingaka mingi koteya makambo ya kotambola na nzambe makambo ya kobanga nzambe baresanse nano yango bandeko omoni baeglize ndenge tozalaka na mokili oyo soki kaka bateyi na bino balingaka koteya makambo ya kobanga nzambe kobongisa bato mpo na mobemba kokende lola bakoenregistre bino balobi ke papa église moko neti awa toza na monga ful église moko na monga fula na balabala tele mateya na bango kaka banga nzambe kende boye kosaka na boye te bango nde akoloba sika na bango nini soki totiki église wana place wana bazala na kimia nyonso bato wana bakozangisa biso bato na biso na quartier wana mobimba bobeta bango bitumba mission na bango yango wana watakela no baeglize nyonso oyo balingaka koteya makambo ya verite e yango nalobaka bana na nzambe église nyonso oyo bazalaka na kotelemela vi ya kobanga nzambe ezalaka kombati d'une manière d'une autre soki amoni ke akokoka bino parapare boye te abandi nano kotourne ake kokotela na bavoisin na bachef de quartier na bagourme bayina bino tika bino moko balokalizaka leta nzoka leta emonani kaka lokola pancarte na nsima ya leta eza na puissance moko oyo eza kotindika eza komanipule ke soki amoni kuna boza na dossier te moyeba kokabino eza te ale alandisika bato bateyaka biloko wana yango nga nakamwaka mingi na baeglize ya afrike mpe ya congo soki baponi mutu ke okomi président ya bajeune okomi présidente ya bamama yo nde responsable ya bachambre tobetelaka bato wana maboko oza baponi yo bandeko nzoka bato biso bateyaka biso bakambaka biso avant nango baatake yo bakobanda nde na badirigant wana mpo bayebi vie église esimbami na bango bazokamba yango yo moko oyebi yesu alobaki aveugle soki akambi aveugle wana nde bango nyonso bakokende wapi na libulu me soki moto oyo aza komona nde aza kotunga kotambwisa aveugle je crois aveugle akoleka na mabulu akoleka na basinga pamba te moto wana azoloba na yesu te awa sika ava baatake aveugle bakoatake nde moto oyo azomona yango nalobaka na bana na nzambe omoni ndenge totondi ebele boye ava babundisa yo bandoko balingaka balia yo bademo balingaka babebisa vi na yo ava babundisa yo bakomona obstacle na bango eza bato oyo bankadraka yo spirituellement donc ava baatake yo bakoatake nde bango e yango nalobaka ntango oza mwana na nzambe kosambelaka kaka mpona babomoi na yo te mekanisaka mpe basali na nzambe oyo bazali koteya yo kutu lokola moto sambelaka mingi mpona bango ata na ndako na yo sambelaka mingi mpona bango mpo baza na atake ya kosakana te e lokola nzambe abombaka basali na ye okomona baatake nyonso wana ezali koleka bango e bazali kaka koumela na bonzambe soki sika moniki azokoka boye te alobi na bango bochange stratégie ya komba bokende kolata ndambu ya bato kaka na bato na ye wana komsa bato wana bazala baenemi na ye ya pa na pa e babebisa makambo yango parfois basali mingi ya nzambe bakomprenaka te okoki komimona ozosalela nzambe na yo na ndenge esengeli mokoremarke ndambu ya bato na kati ya lisanga na yo kutu bango nde bazotelemela yo na nyonso e soko okebi te bakobana meme kotonga yo na bato bosuku kaka na kati eglise e satana sika kozala nini akozala ete kotonga na bango na ekomelaka mpe yo na kwete décourager yo et yango parfois bato mingi oyoki soki akutaki bato moko bazofandele bazotonga ye bao basambelaka eglize moko okoyoka alobi ndeko mpenza azoto vraiment na regrete ndenge bazofandelanga boye nakoya kobungisa vi na nga pamba eglize yango mpe tozwaka ata salaire te eza nde kosala ya nzambe ndenge bango bazowelela yango fome nga natikela bango kasi bango basala nga nayaka na nga ta koyoka loba na nzambe pamba eza baposte nde ebenganga te nzambe moto abenganga soko olobaka balangage ya bongo akozi ya bilobaloba ya bato yeba kopesaka nde satana nzela oyo abenga yo eza nzambe oyo mpe atelemisa yo mpo ozala mosali na yo eza nani mokolo nzambe akolembaka yo yango bakolongolaka yo na pete me kotika mosala ya nzambe te mpo kingandi afingaki yo kingandi atongaki yo yaya ataka okuti bazotonga yo na porte église kotafukama loba nzambe merci mpo bazotonganga mpo na kombo na yo yebake soki amoni ke batongi yo bafingi yo mpe onéglige yango alobi moto wana aza te tibotika ye atiki yo mais soki amoni ke kotonga wana
chaîner yo dia zo pouvez tout ba ko kakaye botika te et yango so ko kebi to ko ya botika na musala wana yango bomonaka soki ba changer kaka batika lokola yebe kolobia zo ko kate bo to pesa moko na bino ya 3 mois eze département de mali yango ezaka batu bozo banda atika poste moko boye na musala ya nzambe omoni pe poste wana ningana nzoka yende azalaki ennemi ya monde ya ténèbre alors ba menacer na façon nyonso pour que batika poste wana ekweya ale mutu oyo akokoka te azwa yango esima ya bango kwatake basali ya nzambe te bakotelaka bandimi biso boto mibekaka nazala nga mondimi simple yaya yoto mibeka koza mondimi simple mais soki basi bapoete église na bino bakopoete na yo sima kaka kopoete basali ya nzambe bakoteli bino etango bazokotela mpona bachrétien eloko ya liboso bakobanda nano kozangisaka yo bakilte nyonso oyo bayebi ke eza kilte na yo kozala beni omoni bakilte nyonso tosambelaka awa kilte nyonso eza ya biso baoyo nzambe abongisaka bango mpona mokolo wana esoki satana ayebi ke mokolo ya lelo eza ya kingani ayebaka ngo moyena bademo ya subi na ya koklone nsima wana nde alobi na bango yo na yo olanda moteyi oyo ya koteya otalaka préparation nini azoprépare po ete ateya mokolo wana yo mpe na yo olanda bayembi wana erreur pe nde yango wana bandimi ebele bakanisaka mapamboli ya kati ya église ezalaka nde na mateya ou bien na priere ya kotiela yo maboko banda lelo lokola kalikile wana nzambe aza souverain nzambe akopambola yo meme na priere ya ouverture kaka ntango balobaka totelema tokomona mayanga na biso eya yo ekiti libela nzambe akopambola yo meme na nzembo seke na moma nyonso ya kilte moma ya konéglige eza te eyo koyeba ngonga na yo te eyango nalobaka mwana na nzambe sepela kozala kobanda ebandeli ti su et soki bango sika baremarke bakoya kolandela moteyi wana alobi bolanda bandimi nyonso te omoni mama oyo makambo kosi kosali na libala na ye soki akei koyoka nzembo wana akoyoka kimia na motema du tosala nyonso nzembo wana akuta yango te aya retard mokolo wana aleyoke nde kokreye molimo ya retard nde yango bomonaka mokolo mosusu bandeko oza na yo na mosala te obongami mpe na ngonga malamu mais zunguluke boko koyeba na makolo na ndako kota ndako bimas baluka olingi otele bokende omoni na bachasse pemela kopesa nano kopo bino bana kobanza basalite boye balokote nano kokombola nzoka bazosalaka nyonso wana pete koto oyo deja nzembo wana ezala nini ntango basilisi koyeba yango yo wana mbango ye obandi kotuna bato nano papa telemi te koteya nakomi mwa enfant nzoka mateya ya mokolo wana etali yo te eza mpe ya yo te me mateya eza ya motu mosusu me ya yo mapamboli edekio na nzembo esoki bamonike kuna na nzembo bakozwa yo te soki bamonike obimaki mwa avant ozosala courage oya bakotinda te moko balata motu moko na kweya bene atele miso masolo yango bato mosusu bokomprenaka te outi ndako ozoya eglise moko situka motu mosusu atele miso na nzela chaque semanga na mono batononga tuna olika mokoko mokeka kama mato oyo nazokende eglise ayetena okomela te nzoka bazolinga te okoma na ngonga oyo esengeli yo okoma yango nga nalobaka na bana na nzambe ngonga na nzambe eza ngonga na nyonso esoki bamonike na nzela ya retard bakozwa yo te batindelo mopaya bapaya mosusu bazalaka telekide na monde ya ténèbre batali kaka mopaya nini bakotindela yo ya pambapamba te batali oyo yo opesaka ye kilo otosaka ye bazwi mopaya wana kende kotala ye kende kotala nde komonaka mokolo mosusu osi obongami olingi obimaka porte ya ndako kokokokoko tantine nzoka yo moto ozalaki okanganga wana alingai kutu nabima nzoka eza ye ayeli kotala yo ya bolingo ya bondeko te me monde ya ténèbre kaka ezolinga na nzela ya mopaya wana zanga église yango banda lelo mwana na nzambe kosakaka église ete mpona mopaya mopaya ayeli ombonga ya losako memana mopaya wana bino nyonso bokende kotala nini kosambela soki bongo te tika mopaya yo kende nano église apres bosongela mopaya na yo soki bamoni kuna nyonso te batali soki osalaka na biro bakoteli chef na yo akoloba na yo monsieur tel kobima nano afa te kokozelanga tokobima nzela moko bie tokozolola apres o bandeko yo mwayo tika chef mibeko asi apesi eza te opandi wana chef alobaki na zela ye chef yango mpe azosala mosala te apandeli na ye mitendo na ordinateur parfois pongi na ye nzoka eza systeme eka mpo bakwese yo nde yango bomonelaka motu mosusu azoloba o papa nalingaki na ya na temps mais chef na biso nde akwesaki nga makasi yango nakomi retard nzoka ezalaka mission na bango soki bongo te bakotala activité yo moko osalaka surtout soki otekaka akozepela balobi kutu ye nde ata porte église akokoma te koteka bayebi ke kilte na bango ekotaka 17h bakotika bato moko telema na mesa na ye na porte ya maison na ye banda ntongo ti pokwa basomba ya malonga te alors bokofongola nde marché na ngonga ya église yango bokomprenaka te mokolo mosusu okofongola maison na yo boye banda ntongo ti 14h
koteka manonga te ti yo moko bandi ko baye na kwenzi yango lobia lelo bena na teki bien tengo kaka kende ko kananga na kanga na kende na ngai nzoka bango bazoseka yo kokende wa bazelika 15h30 pas ale bayesi ka kozwa bakibia nyonso balingaki basomba yo depuis tongo basopeli yo bango na ngonga wana po bayebi lokolo oteka kibia te oza nano na posa ya mbongo mwayo tika bakilia eza te nde bomonaka bandeko kaka moka yo ozolinga okende eglize nde bakilia bakomisika chaine oyo akota mosusu asi atelemi ngape nazozela silisa nano na ye kosisa pesa pene eloko te pesa yo kote oyo otekaki malamu te soki okebi te okobanda na kokozela nzambe nzambe merci banda tongo nateki malamu te nzambe akanisi nga na pokwa kana profiter na kama wenze ndenge pongwami yao yozo profiter na kama wenze ndenge pongwami nzoka koto RDG dozala nini okoya kotala R ko deja 17h mwo bongo lisusu tina pongisaka maison na kangaka na zonga kanda na sina komi retard nzambe moko ayebi na kopesa ka action de grâce na Dieu pesa action de grâce pesa di metali bango te me problème mapambo ya mokolo wana sala nini yango na maison na koteka na yo soki ngonga na nzambe kake kokyo balobaki o RR kanga atande bakilia lobana bango okende no koso bakuna ngana ke koluka nzambe na ngai eza principe ya monde wana sika balobi na ngabe jamais yaka si okende komona moto ya dirijaka armement satanique nyonso na monde na ténèbres moto azo dirige armée ya Satan aza mutu lokola biso te azalaki pe forme moko na bademo na ye te mais azalaki nyoka moko munene mulaya wa tikuna mais nyoka wana ntango namona nyoka ya bongo te na se na ye mobimba aza nyoka mais mutu na ye eza ya biso bato mais likolo ya mutu aza na maseke mibale mpe kati ya maseke moto ezopela mpo na moto wana nde na monde na ténèbre baange balobi na nga nyoka wana na monde na ténèbre babengaka ye na kombo ya capitaine flamme capitaine flamme yende organisateur ya bademo nyonso babundisaka biso a cause ya kosalela nzambe e balobi na ngani makambo nyonso bademo nde bakokaka te ndenge ayaka kosala yango soki amoni bameki basali bameki bandimi bameki bazokoka te ye moko ayaka etango ye moko azoya force na ye eza maseke na ye mibale wana lere akobwaka yango na kati eglise na bino bolinga te bokose retrouve bokomi bagroupe mibale ndenge maseke eza mibale esprit moko ya badivision ya sese sika bokozala majorité na opposition me na kati ya eglise moko sika nini bakosala ntango bamoni ke bokomi te tendance bakei kozwa demo ya kotongana babwakeli bikangaki kinani na cimetière ya Gombe nano oyoka bamasolo ya Kongo te bakutaki na cimetière ya Kitambo kuna bakendaka nde koluka nzela na bango sika Satana ntango bamoni ke bokomi kotia bapolisier kuna akotikaka bongo te aye kochange nzela alobi nzela wana etikala na yango accessoire me nazosalela bino raccourci sika totala soki bakokokisa bapolisier partout nzela ya mibale ya kokende na deuxième monde eza batoilette omoni batoilette oyo bawese totiaka na bandako yo ozomona toilette eza nango eloko eza place ya kosala maison osali olimi nzoka baoccultiste na bato ya molili bayebi puissance ya toilette e nazoloba na yo yaya kosakanaka na toilette te toilette okotinda mokanda mpe réponse eyeli yo na toilette toilette oko communiquer direct na monde ténèbre parce eza raccourci et nazoloba na yo na lupango ofandi ou bien na bavazo bien ndenge bofandaka na quartier pour découvrir bato ya molia bibi na ye kozonga zonga epese par rapport ingandi ayaki awo asalaki boye asalaki boye ndoko kaka osalaki makambo na kukume eyebani ezalaka biloko wana e nazoloba na yo na barompo wana nde eza bisika oyo bango batiaka manzaka na bango tika bagene yo leo yeba keza porte ya ngando yo wana na ntina mona mosusu na kotia mpenza alali nde likolo ya ekeko yako apare barompo nyonso ya minene porte ya suka ezali bazando nyonso ya minene lokola vile ya Kinshasa bozaka na zando moko ya minene omoni zando oyo tobelelaka zando na moi boke zando erosi bosibo zongi nani akendaka kuna na butu butu etikalaka zando mpe ya bato ya nini ya bolili eza nzela na bango mpona nini deuxième monde satanique mais eza na baporte ebele c'est parce que eza monde pilier e yango tomonaka bato mingi bayokaka kaka moto ya deuxième monde moto mpona nini deuxième monde ka nde eyokanaka me bapremière na bacinquième eyokanaka te parce que yango nde eza na batravailleur ebele balobi nanga mosala ya monde wana yango nde monde ya basataniste nyonso bato nyonso basalaka bainvocation e bato yango liste na bango eza oyo bato ya liboso bato ya deuxième monde eza banganga bango tobengaka bango basalisi ye aza na ye na asalisaka papa wana autaki na ye na likolo ya mai asalisaka bandeko ye banganga aza moto ya deuxième monde lelo bakomi kobanga na kinganga ngo bakomi kobata apare banganga
bato ya mibale ya deuxième monde eza baoccultiste ensemble nyonso occultisme eza na magie bazoyiba mpe betwale ya bataka ndenge osalaka ozwi ndako ya sika yo ndozoloba kutu ndako abo pembeni ya balabala kuranga mai na porte eza kutu bien awa kutu naza kakame wana 3 chambre yo ozomona avantage ya 3 chambre elokola mpe towelisaka nde na bisata kopakola pentire elongolaka demo te pentire kopakola nde mire me demo atikali wana azozela yo kota na ndako wana soki atikaki nde mineke malade na bana na yango bomoni bandako mosusu ekontribuaka na malere ya mutu bandako mosusu ekontribuaka mpe na bonere ya mutu yango banda lelo abaya yo kokota ndako ya sika mema mosali ya nzambe ezala ata une semaine ya retard soki mosali ya nzambe aza na temps te bakende kokota no na ndako wana baloba ata liloba moko po yo ozokota soki moto ya kantiere oyebi moto akota moto ya liboso na ndako wana oyebi moto azalaki liboso na yo eabima mpo na nini yo oyebi te yo okoti kaka olali na yo apare na sanse ya ndenge wana bazoyiba mpe betwale ya bato na lolenge ya kokabolela bato mbongo surtout bafaible yango nazoloba mama makambo nyonso tomonaka kaka malédiction te soki nzambe azoprotege yo akosala ete monde na ténèbre bamonaka yo ozobelela bango moto e yango sataniste nyonso akabolelaka motu mbongo te soki ayebi aza na intere na yo te e yango parfois oyebani na bato ya mbongo na lukota koza na bandeko ya mbongo me parfois komona asungaka bato nyonso me soki ekomi ka kombo na yo asungaka yo te sika yo bandine koloba nayebi te nga makila na nga ndenge ezalaka yenge na biso naza na bambongo azosuka bato ya mosika me nga makila na ye akosunga yo po azwa nini azomona yo oza na nivo ya likolo koleka ye soki apesi yo mbongo azwi probleme na mona ténèbre e yango nazoloba mama moto apesi yo mbongo na ye te kokipeme ye te loba mafu oyo ozamba kopesa nga na kozala nako vi na yo ezodépendre na kopesama te mais ozodépendre na oyo akela yo na oyo abenga yo e ye moko ayebi babesoin na yo e un jour akoreleve mpe badefi na yo e apara nzela ya kokabolela bato bambongo bazoyiba mpe baekole ya bato na bauniversité baétudia nayebi baza ebele université nde marché central na bango ya koyiba baétoile parce que kuna loyenge nde ezala e nazoloba bandeko bauniversité nyonso bozomona occultisme ekoma lokola baéglise e basi bayebana na baétudia bakomi koyebanaka ke bango baza bato ya secte terre bango baza bato ya secte terre occultisme wana euta mingi na bato balingaka bazala badoye soit disons oyo tobengaka bango baprofesseur oyebi sur 100% baprofesseur au moins 60 baza na kati ya loge e baprofesseur wana nde bazwaka bakuru nyonso ya minene bao ya nzambe bapesaka bango ya bongo e yango ozomona mosusu pere wana mystique apesaka yeye meme ata sina biso eza te ebimaka kaka ye na mutu zoka vrai occultiste e mosala na ye kodétruire nzambe bakana bana na nzambe ozokende hôpital de consultation aba ya yo kokende loba nzambe zibanga na ngolu na yo médecin mabe amona elongi na nga te nano omona te meta te mutu na sa dope me akoyi kopere mokolo wana bazalaka bamosusu baza bato ba mystique nde balobi benjamin yaka sika tomema yo okende komona esika tata na bango oyo apesaka baoccultiste nyonso pouvoir place azalaka nakende kokuta mokonzi ya deuxième monde aza na makolo te aza na maboko te kaka mutuna batie ye likolo ya mesa somo balobi soki bazobenga ye docteur parce que ye nde fournisseur ya bakisi nyonso ya bokoko omoni bakisi nyonso ya bokoko yanga ye eza ya koboma te yanga kaka balakisanga balotisanga na ndoto kisi nyonso ya bokoko moto abimisaka yango promotion eza ye nde apesi bato na ye e nazoloba lokola ye nde promoteur ya bakisi ya bokoko ye nde bapesa ye sika kombo ya docteur mpo ye nde maître ya bakisi nyonso ya bokoko elelo bato ya bakisi ya bokoko bakomi mpe kokosa bato nga naza ya molimi te yanga eza kaka toyekoli yango na bachinois nga naza kaka tradi soki tradi yaya biloko wana kokendaka yango te Salomon yenda tondiseli satana bato na monde na ténèbre moyena nini moyena bagarde corps na ye azalaki na bagarde corps mibale balobi nanga bagarde corps na ye mibale wana nde bato bazwa mvute mokili mpona komema bango na monde na ténèbre na nzela nini satana ayaki komona bato bazolinga lisusu bandako ya banganga te bazolinga lisusu bandako ya baloge te ya bokiriste te bakomi kokimela no na bachambre de prière na baeglise yango satana alobaki no mpo biso mpe toganye monde mobimba epai na biso ezosenga mpe biso tozwa bagarde mibale ya docteur Salomon wana bakende mpe kofongola ya biso eglise kuna na mokili azoloba na yo mwana na nzambe baeglise tokabwani na lolenge mibale baeglise ya nzambe eza
mais na église pe ya Satana eza. Église nyonso ya mabe na tiaka makolo te. Combien des églises bazo de langa ke dopesa témoignage na kendaka te. Pamba te Yesu alobaki bokoyeba nzete na mbuma na yango. Miracle ebenga biso te, miracle ekupela biso na ekulusu te, mais oyo akupela biso na ekulusu azali. Et yango nazoloba na yo yaya, surtout ba mama nde bazalaka mutambo ya liboso ya kokwea na miraba mama totika kolanda miracle. Okokende kokota na église ya babielo pape. Viens na ngambo kwa sawa, viens na ngaya mboka tozana même village, place na kufela. Est-ce que vous voyez sawa za pasteur? Miracle nini vielo pape asala te na kinanga na ye. Osio mona mutu tozana nzala. Tango tozaba na foya za présent mukolo ke biso. Tozalaki soki toleli nzala toke pe na vielo pape. Bana ebele mboka bobimba. Vielo pape pesa biso biloko. Osi komona ngande mama na bino. Boluka bakanti tokoluka babase ya minene. Wana tozoyoka toki ya lelo. Lorsqu'on a des fruits, ma question est forte, mais donc quand il s'y a un peu, tu es là, passer à coller les nègres, tu vas pas au franc. Allez, à l'objet, vous allez avoir des années. Lorsqu'on a mis son yam gombe, allez, vous y allez, pas possible, papa chez Nicolo, allez, possible, à toi, si mal, dès à ça, les cas de bon. À l'objet, ce qui langue à marque, ni à la qui poloba, bandeko, quoi, pour formula bonne. Lorsqu'on plaît, so qui m'a mis des ganettes et outils dans Zoom. Donc, c'est bien là, c'est bien là que son cousin a passé, ayamba bino na biro pe atika bino accès aussi mata mesa na yo si mata makolo na yo pe mshwara na yo pe mai na ye mais soko moni kama sala nzamba komi na balie privé ya ye moko keba bien no papa ça et lo pe pesa na kanda na mati transport moko na ba mère église ya bien no papa menga na zo e bate sika yo na transport ba momo yo pe na beta ba mo téléphone hey papa j'arrête les nos aba be papa na likolo na likolo pesa maintenant tu as téléphone na bamba bango nzambe. Combien de serviteurs au bazar le la vie le papier na ville ya Kinshasa yango na solo bana yo en bref pesa confiance mingi na mosali ya nzambe oyo yebi ema alamu e oyo yebi ke azalaka nde boye. Yango bokeba na ba serviteur ya ba réseaux sociaux oyo oyebi ni d'Adam ni d'Ève. Oyebi vi na yete oyebi ki auta wapi parce que omoni azako prophétiser ou bien côté ha au sengi ba mon numéro au benge na privé bandi ko confier vi na yo bokeba Satan azarisé surtout ba maman bokeba. Que Dieu vous bénisse. Continuons le témoignage. Et oyo yanzamba takolaka toujours na elembo moko ya kobanga nani. Mais si on dit que vous avez benga mosali ya nzambe mena vi moko ya zeka za ya nzambe te ayebi nzambe na ye. Et à part le miracle ça ta yeba pe batu bazana lokoso ya mba alobi na demo ami bale yo sopa pe église ya bongo to trouble bango yango na zolo ba ya église ezalaka ya batu mongo te mais église eza ya batu ba bongo ni mitem et soki yo ko tala kate na momona te église mosu pauvre ezalaka te na yo ko lo baka église ya batu mongo omoni ba biloko yo soki bituke ba ndiko na église ya batu mongo église eza nde ya batu ba bongo ni mitem et église ya solo ezalaka mélange ya catégorie nyonso ya batu ba tekima pa kosa. Pas chômeur, pas comme ça. Pas travailleur, pas comme ça. Pas célibataire, pas comme ça. Pas marié, pas comme ça. Pas piéton. Les chargés dans l'appareil, nyos. Satan a dit qu'à mon doigt, rien que pour l'appareil. Place où Yolanda bien. Appareil, nyos, où le tomon à Kaoy, na mokilio. Et où t'as quelqu'un à Bango. Et pour yoye, va bien. Pas tout va inventer qu'à appareil, de tomber à Kabango, va savant. Et l'autre nous sommes venus nous inventer et ça la puissance occulte de la quantité et ça la biloko ya bolili na quantité et qui savons yo to yoka ke la kamayele ya bomotote est-ce qu'on va dire que ba parler boso biso tozo sala la hao so ko moni muto inventer ki papa mwana muke ya 16 ans est-ce que mwana wana l'équilibre na mayele et yango so mona sata na zo détruire ba yango na solo bana bana na nzambe écran eza mabete mais image nyonso nde ekotaka na écran na yo kotala kape bitala tala na ba écran te lokola Satan aza toujours na mayele mingi aye komona batata bosuna ba mama bosu bosato eleka ye moko télécommande na maboko pour sango malamu pour RTLC papa na bachete na yo yo papa bisaka biso pongi yango Satan ayaki komona na kozanga batu mingi na bandako batata o bazalo kola zoki batu ndenge nini kaka basango malamu bana ade aye ko raisonner bon kola télécommande eza na pouvoir ya batata na ba mama nanduka mécanisme mosusu pour que na gagner ka monde ndeko ya kozala téléphone
téléphone ne bandeli basalela mpona kosunga po na nde omonaki ezalaki kaka na appel na message esili mais ntango bamoni ke na kote ya écran bakomi kozanga bato mpo batata mingi nde batiaka programme ya babiloko ya kolanda o aye koloba bo na batelefone botia biloko nyonso oyo ezalaki prévu bato balandaka yango na baécran bosopa yango na batelefone ende omoni telefone esika ebaluki ekomi na biloko nyonso ya eyango nazoloba na yo lelo landela bien batelefone wana nde eza na top e nazoloba na yo clair batelefone ya babouton etikali ya bamama na batata jeunesse nyonso ndenge ozomona awa oyo akozala na telefone ya bouton loba eza nde ya 50 ya mibale mais telefone na ye préféré pamba te parce que oyo ya misapi nde esika babiloko wana eza ebiloko yango nde tozobenga réseau so nde esika satana akangi monde mobimba na maboko na ye na réseau sociaux et nazoloba na yo jeune ozodétruire vie na yo sanke oyeba est-ce que okosali ke réseau sociaux nde puissance satanique epandi yo koloba o technologie nde évolue technologie eza nini et soki technologie eza mayele mpo na liba oyo ya biso ya esita basala ya bango te et mpo te yo oyeba puissance est-ce que okosali ke na kati ya telefone android occultisme ekomi kotambola na kati na yango konyata bacode pa oza mpe enregistre na kati ya occultisme mpe ya likolo e okomi mpe kokota na bamonde na bango na bareunion na bango bakomi mpe kotindela yo bainvitation est-ce que obosali ke na telefone android nde esika basi bazwi bachance mpe ya bato ebele na biloko oyo tosalaka sanke toyeba kopiblie bafoto na bafacebook yo mwana mwasi nazoloba na yo est-ce que obosali ke eza na bapays oyo bazoexploite bafoto ya bafacebook et lokola yo yebaka te nazotindela mi na ngai ya Sénégal yo sokomata pointe noire po yebaka ma sénégalais mais nazotindela asengakaki amitié omio na foto nano omona te sika yo bato nyonso oyo opibliaka bazwaka bafoto na yo est-ce que okosali ke bafoto wana ekota combien de maisons et ozotinda yango nani akolingaka mawa mingi na boyi réseaux sociaux te mais salela yango na intérêt ya mwana na nzambe moto yebani na ye neti ndenge nga na yebani na tata pasteur nakotindela ye invitation na fes utu kome na marezo na bino wana akomi ami na nga mpo toyebani nano na nzoto nsima ata toyebani na telefone mabe eza te mais yo ya yo ezalaka kaka moto nyonso asengi atindeli nga invitation na accepte yango na accepte yango okoya koaccepte naki amitié na ndoki maimuna ye moko tokutaki aza mobali ye moko mpe aza mwasi ntango nazoloba ye moko mobali ye moko mwasi seki azalaki na sanse nyonso mibale mais ntango tokutaki azalaki kofanda bekomona biso atelemi abandi kosala baincarnation na ye balobi ye nde demo ya impudicité ndenge omoni azosala wana azoséduire mokili mpe te bazalaka na posa ya ekobo nzoka ezalaka kolote na biso te eza na demon oyo aza charge ka na kopesa motu posa ya ekobo e yango nazoloba na bana na nzambe oyoki kamwa posa wana ebandi koyela yo puka bapamela yango elongwa e demon yango soki akoteli yo akokomisa yo welewele ata moto okokani na ye te okopona ye libala okopona ye mobali okopona ye mwasi neti mwana moko nauti kopengana ye na kisangani awa kala te abana ya nazoyelanga na tata ya bato bandeko tata mokolo asila minokala o papa bekamesa mpelela mobali nataki na omwana wana naodio oyo nande o papa mobali natundeno yo oza na ngola bona papa naza na 21 ans 21 ans natuni papa wana papa yo oza na ngola bona ayebi ata bambula na ye mpe parce que nakoyeba ayebeka kuna nakotama seki na 33 aseki bobima bandoki mibale namape mwana mwasi yango mondoko makasi olia yo kata soni parce que libala bato bakotaka te bima kuna ndoki ozokende kobala moto ya 1933 yo mwana ya 21 ans kindoki andenge nini wana atake bolingo yango mais aza lisu kozala naka mwa semence impudicité kati na ye mais wana malédiction kindoki mpenza e apare demo wana tokutaki aveni mosusu ya demo oyo aza chargé na lokuta ka silence et demo ya lokuta lokola satana nde azodirige monde lelo tosukeli wapi ye mosala na ye koséduire bato balobaka lokuta sika ye koimpose na bakonzi nyonso ya mokili mobimba batikela mpe ye journée oyo babengengaka batoti mama na yo na prince na moto kobanda te lelo ezaka mokala kosepelisa okosepelisa nga te na kilo ya soso kaka ya lokuta eloko mpe ye kofavorize mpe demo ya lokuta bien eza telefone
okosa combien ya bato na téléphone naza déjà nazokakisa déjà presque nzokoza na ndako nozokosa zala moto ya vérité même na bapel na yo témoin ya lokuta alandaka même na téléphone apart témoin ya lokuta avenir ya témoin ya masanga na makaya aza na monde ya ténèbre ye mission na ye kaka kopesa bato posa ya likaya neti ndenge nakota na mboka moko na zamba ya Equateur kuna nakuti mboka mobimba na bana mike bazotiaka tumbaku na oyo totiaka kaka boye bakoko mpona sinizite nde natuni bango eske sinizite ya mboka oyo na bana mike babelaka sinizite bamasu mpe bazawa ye amelaka masanga te mais fete alongolaka ka pongi na malili pesa kaka na molangi moko namelaka nanga te pesa kaka molangi moko nalongola malili na pongi okolongola malili na pongi na molangi ya mai te obien ya jus koleka demo ya masanga na makaya tokuta demo ya moyibi escroquerie eza kuna demo ya kokabola bamabala ya bato eza na aveni na yango demo ya kosalisa baaksida na baprince eza na aveni na yango e demo ya suka na kati ya 5e monde e na 4e monde tokutaki makolo bakangi likolo azojembela mutu na se bana mike batondi aveni plein tika bazoyaka molongo komela ye olie biblike babele binome makila nde ezobima ye nzoto mobimba tika bana wana bazosuse makila wana balobi nanga benjamin koyoke na demo wana mawa te ye nde demo ya baavortement ebana mike nyonso ozomona batondi na baaveni na ye eza bana oyo bato kuna na mokili bazolongolaka bango na bazemi mais lobe epesanga mpasi baange balobi benjamin soki moto oyo asi alongola zemi akufi ayaka koremplace demo wana po ete bana na ye oyo alongola bango abanda komelisa bango ti ndenge yesu akoyaka kosekisa bato bandeko soki osolongola zemi ozaka probleme sepela ndenge osepelaka nzambe asungana no elongo na yango olongola nzokeke nakozela yo permana soki ya mapasa mpe mapasa na yo eza kuna okomelisaka bango ya inane te ya libela ti yesu aya olongola combien yo moko na nzambe na yo mais chemin na yango ezaka ndenge oyoki ozwi connaissance luka basala ya nzambe tubela e soki okotubela culpabilité wana nzambe akolongola yango ekolongwa wana bamemina na 5e monde esika wapi tozosukela lelo na 5e monde tokutaki rien ke bademo misato demo ya liboso makolo na ye ezalaki kovimba mais balobi makolo wana eza ya malade te kovimba wana nde pouvoir na puissance na ye ye nde demo ya miziki omoni miziki nyonso oyo ya mokili oyo toyokaka o dingandi abetaki miziki nyonso wana ezalaka oyo eutaka epai na ye succès et succès na ye bandaka na kochange bango bakombo nyonso bomonaka bamusicien baza na yango wana eza bakombo bapapa na bamama na bango bapesa bango boye soki oke kozwa pouvoir ya musique ndenge naza benjamin bakolongola benjamin bapesinga ata kombo ya ngai jamais bakotikaka yo ozala na kombo na yo ya mboka te yango bomoni bamusicien bazala na kombo balonga te kikandi donc ezalaka bakombo déjà motivé na monde ya ténèbre et banzembo nyonso bamusicien bayebaka ye moto apesaka bango yango okoyeba boye okobwaka boye okosala boye yango bomonaka nzembo nyonso ata musicien ayemba eloko ya balonga te okomona kaka ezosepelisa bato fort et moto azobina ndenge abinaka na église te c'est parce que eza na puissance démoniaque soki balobi na ye koyemba te ezala kaka du akoti mpe plateau asali mpe studio na ye bandele clip na ye du mais okomona du wana ndenge ekosangwisa maloketo ya bato seza na moko na mboka kaka na biso ya yembe eloko te balobi na monsieur oso yembe ebele me tope soka kende kobwaka kaka kuna na ngumu no mobimba asalaka kaka lelelelele bandeko akumu wana ebima awa ata asali kamwa commentaire azoki kaka wana lelelelele mais nazoloba lelelele wana tuna nano bato lelelele oyo tosepelaka kaka na yo nzoka musicien mo nyonso abimisaka ezalaka na ntina nango na monde ya ténèbre sika sata na kamwaka bachrétien ozomona chrétien na ndako na nzambe ale nyonso azata na bima nyonso azata na telefone na yo etondi plein na barumba ya bamusicien nyonso e oyebi yango na mutu na yo mosusu soki bale ya masanga eza pembe na ndako na bango afandi na mbeto kuna bazobeta miziki ye mpe awakobakaka kitoko yo oyebi pourkui satan ntinda motu wana aloba kitoko tozala bachrétien oyo tosigne mpenza acte ya divorce na satana na makambo na ye nyonso à part démon ya musique démon ya mibale eza démon oyo satana atia ye na 5e monde mpona kobwakelaka bandako ya bachrétien bamalade na baproblème mpona nini bamalade na baproblème
pour que yaka kobebisa ma projet nyonso ya bana na nzambe pour que ezala réaliser te et yango musala ya demande ezali ngonga nyonso yo lingi osimba salaire esengeli bamakambo etonda deja na lupango apeke salaire elekaka mbala moko soki olingi ozwaka mwa avantage ya mbongo esengeli malade eya na bana obie na mwasi obie na yo moko seki aza demo moko ya kodestabilize ekonomi ya mutu po ete nyonso ekendaka kaka bongo e yango banda lelo nazoloba yo mbongo na yo esilaka te saki okende pharmacie saki okende consultation pokwa ya lelo nzambe oyo abikisanga na poison saki namela comprime lelo azotikala na ndako na yo ozokende na ye gera moko emalade ezolongwa na lupango na yo na kombo na yesu edemo ya suka na 5e monde bandeko tokutaki ye azofanda na se demoka moko oyo bapesa ye kiti ya kovanda kaka ye balobi benjamin omoni ndenge bademo nyonso okuti bango ya kotelema me ye moko okuti ye azofanda parce que ye nde demo ya delisi bakretien bambula na bambula kiti azofandela makolo ya kiti na ye bazindisi yango na mabele po ete elingana te bakondane kiti na maboko ya kiti basude mpe mabele ntina mabele namona mpe kiti yango eza nde ya kotelema nsima na yango nzete monene ezali me ezolekela nga balobi benjamin tala na nzete wana bachaîne euti depuis bitambe ntina se balobi bachaîne wana nde bainstrument na ya mosala tala pembeni ya makolo na ye bakadena ya grandeur nyonso nde baye koloba na ngai ye mpe demo ya blocage na pauvreté demo ya sakani na bana na nzambe ye wana eloko balobaki na nga balobi mosala na ekokanga bafi ya bakretien na bachaîne na bakadena me eloko epesanga mpasi na motema po ete nalela na monde ya ténèbre balobi benjamin mama nyonso bosalaka bapriere na mokili bademo nyonso banda première monde ti 6e bakimaka mbango ya kosakana te me demo yazalaka teti na bapriere kaka demo omoni afandi wana pamba te po ye ata bobwaki na kombo na yesu akweyaka te kiti na ye eza sécurité na ye e balobi moto soki alingi azala camarade na demo ya blocage bandaka baja kobenganaka ye na bapriere yango moko okocree nde amitié na ye nde akonyata yo ya bielelela ntina bambani na mabele koyoka demo oliaki ma priere me demo azanga kokima priere e yango nga na monoko na nga banda bafongolanga mémoire okoyokaka te pamba naloba bablocage nyonso ya vi na nga yo kosalaka bongo bablocage nyonso ya vi na nga na kati yango nde nzoko ozopesa sika demo na courage apusanela yo bien bandeko soki ezalaka blocage ekimaka na au nom de jésus mbele baintercesseur nde bamillionnaire ya liboso na monde na liste ya bamillionnaire ya mokili oyo toza na yango osoyoka intercesseur moko kuna amen soki ezalaka demo blocage akimaka bapriere mbele biso bapasteur nde bakonte nyonso ya baprogredi ya babanke etondi nde na bakonte ya bapasteur nazoloba na yo bandeko ntango nazalaki kolela nde baange baye kotelemisanga balobi kolela te ozolela lokola yo ozalaki koyeba tomemi nde yo awa mpo oyeba me okende nde kosunga plisi bandeko na yo kuna nango banda lelo nazoloba na yo demo ya blocage kolonga ye eza bakareme te eza komata na ngomba te me eza plus obéir na baprincipe ya nza bible oyo depuis genèse ete apocalypse nani apambolama mpo asala priere ya 100 jours nzambe oyo biso tosalelaka ye moko atia mibeko mpo ete moto apambola e mibeko ya kopambolama eza kama kosala nini kolona kopesa bible banda genèse ete apocalypse motu nyonso oyo apambolama soki otali histoire na ye okomona toujours soit alonaki epai ya nzambe soit epai ya banganga nzambe bandeko soko osambelaka bokabaka te zela okozala na onction ya kotiela babeli maboko babika me okopambolama te kobanga nzambe ekopesa yo accès okende lola me poche ya kotoboka yo otangaka te histoire ya pauvre lazare te azalaki kobanga nzambe me na mokili aza pauvre ntango akufi nde ake kofanda na tolo ya abraham okobanga nzambe mpe oza pauvre ozeli tolo ya abraham me awa milelo na minene me kopambolama ndima okota na rai ya kosala nini yango bible ezoloba moto oyo alonaka nde asalaka nini abukaka oyo aloni ebele akobuka ebele oyo aloni moke akobuka moke soki opesaka te bandeko ata nde bapastere nyonso ya bino ya kinshasa batienaka yo maboko jamais ekopesa eza dime offrande action de grâce remise bapel de fonds nyonso oyo topesaka nde tobengi semence e yango omoni meme isaki azokufa abengi bana na ye alobi nalingi nakufa me nakotika bino boye te esengeli napambola bino me avant napambola bino
okende nano na zamba boluka biloko nsima yanga kolia. Est-ce que papa afutisaka bana mpo apesa bango lipamboli? Or papa sepelaka nde mwana azala beni lokola ezaki ayebi ke bénédiction nyonso ezalaka na prix à payer, ezalaka gratuité. Yango Bible ezoloba na malachi bomeka ngai bongo botala soki na kokongolela bino maninisa ya lona. C'est que na vie chrétienne yebango depuis les noms démon ya blocage soki amoni ke balingi basenga kopesa e ayebi kopesa wana yo kopambolama ye musala na ye koyasika komema ya ye interprétation po pesa te atelemelaka te bakrete bapesa te yango sala constant soki na église na bino balobi toza na posa mutu na mutu apesa $100 atoza na $100 wana na ndako olingo telema okoyoka mongongo ya demwana bandi kolobela yo tokoyi te kopesa nzambe me obosani te koza na nyongo ya 3 mois ya lupango babandi deja kosenga nyongo ya ndako sika yaba nikolakisa yo valeur ya nyongo ya ndako nde eleki valeur ya nani yango banda lelo nazoloba na yo conseil soko olioki balobi pesa zwa baprojet nyonso lekisa nsima metiana no nzambe na hebreu makambo nazoloba na yo bandeko nazopesaka exemple mibale mais parfois je dis donc on continue dans l'exemple. Tango nazotambola tambola na côté ya oyo. Sanga na ba missionnaire ya protestant ba biminga na Europe. Tango na keko koma na Canada nazoteya nde mukolo moko na mona mama moko aye kopambola nga na Jeep. Jeep yango ya Amer. Oyebi moko na ba 2011 Amer ezalaki na succès. Na bengi papa na lobi papa na zui Amer. Papa lobi Amer ndeni. Ayebi ata yango te. Na lobi mutuka moko boyeleki na ya gouverneur. Papa lobi Benjamin. Unda paso nyonso mutuka wana e atanzela ya maye koma manyema. Na lobi sava papa ekoya. Bande na sondela mutuka pomade po soki basokoli yango na bangusaka yango na pomade po koma na manyema ya sika. Ole na fanda pe na ndako na kibukala musi na biso ya Kongo. Oboye kolisa pe na yeba kokumba mutuka. Ole na kumba na mata velo. Bayeko lisinga na avendi tango kana bandiko kende ngamo na zongi na bimi na zongi olienda sukela wana bukala musinga wana nazo kende église ngamo na bimanda kotie église nzamba sungi na komi l'église basili si kotea na bimi omodi nzela ya pembeni pona kita boulevard na kuti bitu ketelemi nzoka barulage bakangize la président na papa zone na président l'équipe bandeko mituka baye kofongola na mekabo yanga eboyi kopela mutuka ya sika ngako to ya apprenti na yebi te soki mutuka eboyi kopela basala kabo yaya na simba epelite nde na kati ya kobunda na yoka mungongo ebeninga 3 fois Benjamin ozana no mwana futa transport metala tata wana zwa jipe wana pesa yango natali tata wana na tour ya liboso na lobi chaso ki kindoki na ndo za bozo na sanze koko kolonga ngate mutuka ya wapi o papa zozela ndenga na pesa yango na tala kondima na yo ndegeza e lokolo pesinga mutuka ngape na kopambola yo ngai na yeba te benediction ne ko utawa na sala soki kruaza kuna mukolo na zo pe so revoir na église nena mona tata moko kaka yaka wana oko saboter oko négliger yo kazani milliardaire menga yeba kate ba isine na ba isine papa wana yebo tele manobi mwana oyo utaki Afrique alobi papa de mokati bilanga zo souffrir mais na zo yo kakati nanga témoignage oyo esengeli mokili mobima basala nini mais lokola papa na ye aza na mbongo akofutela kayeba billet na yoki kati na ngai na pesa ye isine na ngambo pesa la kepai na ba ici non nazo betela lelo to lezalaki ya ngatenga na kozo isine wapi na zamba na zalaki ezalaki nde isine ya mundele me bandeko mukolo moko bakabelelanga na compagnie na lupango na ba travailleur na mituka na compte ezalaki na banque mukolo moko elelo ABC et pambolinga soki lelo na lobi na somba Amer tokosomba ngo combien nazoloba na yo biso moko nde tokangaka benediction ya Nzambe po tomonaka lelo me tomonaka lobi kolo lelo lelo ya fongola lelo 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 ya okitisa bangelou lelo lelo ya kolora begio yawe na sopengo oh yawe na begio lelo yo
frère lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi